Ale kumanga motema moto yaya. Buyoka kaka. Kisasa Nabiso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso. Kin eleki partout. Kisasa eleki partout. Mikolo les abino pardon. Jima sala ilo karata kate. Ya on a bien gayo. Ah Jima mokende. Umela. Bana kin. Ke bana jago zappé so kutana ngo KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zappé te so kutana ngo check ovandi. Mbote bakinois pe bienvenue na magazine na bino vos préférés KNB Kinshasa na biso. Coordonnateur et la nouvelle société civile congolaise a interpellé opposition à la majorité, batika jeu et à ping-pong autour de la question du dialogue. Puis que Edem Kodjo a annoncé qu'il tenue un dialogue et cause à la Mikolo et Zakoya, la classe politique est divisée sur cette question. Côté la majorité, salut qui annonce mais côté la opposition dynamique PG7, des avoués qui ont les KNB, Tokitito Solana Jonas Tchombela Oazali, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Ndenge Akolobana micro à KNB par rapport à ce sujet. Nous avons une résolution 2277 et lobby. Quand il y a une résolution, et en a été mususu ba lobby, il faut parti nyonso bazali na mboka ba partie prenante bakoka ko collaborer na Union africaine na nzela ya mutindami na bango oyo azali awa ndeko Eden Kodjo yango nde ezalaka ta résolution opposition mobimba nyonso baza ko soutenir résolution bobangi na bango na za porte parole na bango te ezali nde soki bakoti likitalier bako sutuka tango mususu bakomi bongola mobeko liko esengeli siko ndeko Eden Kodjo alanda ndenge maloba ya résolution 2277 lelo bakoko zala bakoti te mais soki malobi nyonso koloba makuna etosi mobeko likonzi na kanisi bayo opposition to bayi bazali publique bakota na likito bazobenga dialogue te bakondima masolo nyonso bakona na kati so basimi mibeko likonzi te ya mibale bazoluka nzela kani tokokozwa maponami ndenge constitution ya mboka epesi nzela de mwa kokoso ezali wana logique ya liboso ezali bayi bazali na pouvoir to wana posa kotika pouvoir te logique ya mibale ezali bayi bazali libanda ya pouvoir bazali bino bolonga piso pe tokota bazozwa constitution et communauté eloko bazolobela yango ba logique wana mibale nde ezosala ke batazokana te boye soki bakongole bazaka na mayela solo logique nyonso mbalwana bakoka kokutana ba trouver compromis politique pour maponami ele kakati na kimia biso ba congolais tosili kokufa mingi pona makamba maponami tuboyi maponami koya ezali akokufa lisusu bato Bolandi Ndenge Jonas Tchombela oazali coordonnateur ya nouvelle société civile congolaise a interpellé ba politicien nyonso biso toloba kaka ke ba politicien boye beloko nini o bozo luka ou bien dialogue ou bien élection parce que population baza na posa mboka ezala na kimia kin et l'équipe partout. Bakino mingi bakanisaka soki muto azali banda ya mboka seki aza toujours na vie ya bien soki babengi po basenga embongo soki apesi to koyoka balobaka akabaka te ou soit asalisaka famille te. C'est l'équipe partout KNB tokiti na commune ya Matete kwa ko solana bakinwa ndenge zalaka bakinwa mingi bakoma soki ndeko na bango aza awa bakosenge vraiment bongo te mais soki a déplacer kaka ake ou soit abimi kaka libanda ya Congo au mona bakinwa bakoma ko senga bongo ya tindela nga boy ya sombela nga boy ya tindela nga boy soki yana bongo lobike bozela situation nazo traverser mikolo eza pasi et comme ande si jeu ya litoli okoka yana biso banda kinda sala ne kute le hotel kwa ya baninga salaka boyo ka bakinwa ndenge bapesi point de vue na bango. Il faut que banano motema mutuna mutu ango kutu o a voyager ake partout ici bisiko lobby na soit na Angola poto bien ailleurs a okiko zala aza mutu motema malamu
et mon père que za mutu mabe on ne sait pas ce que za mutu malamu biso ce qu'on a famille neti koto na ça so to tigal neti awa to ki jamais ko bando condamner que non ye banda que non bien boy te poto éviter vie nini ya zo mener kuna poto za na sur place té alors c'est à nous siko ya ko garder dans notre patience causer la nam que non ndeko na to solo la to za la tout le temps na en contact en communication ye pas bando l'accès biso vie na o ya zo mener kuna ce qui peut motema na à reconnaître biso pe que non bato baza bandeko na ngai basunganga pe atana moi biki basunganga pe atana moi lipapa ata soki pe nini et ki ko sala que non un jour ngai pe na poto esika nazali soki na simbi moi eloko na reconnaître pe bandeko na ngai o batika na kisasa mais toki ko bando critiquer ka mbala moko te que non aza motema mabe banda mataki poto akenda ngola akenda soki wapi akancha biso te poto ebi vi nini ya zo mene kuna te eza ignorance bato ba vivre na ignorance to kan sa te que non soki mutu abimi soit ça déplacé akei kuna akei soit vimba la moko donc eza moi pasi donc faut to ba ke ba possible ba makoki oyo batu bakuta donc soit ba makambu to keno okuta la libanda ezala penda moi pasi penda moi koko so ezala donc faut to reconnaître ke mutu sera déplacé abimi akei libanda mboka akei ko luka donc faut aussi que dans le mois temps ne oeba ko benga soit ko eba position na e ozo vivre neni o so lo bi azo sindela ote yo ebi o ya moni kuna te o ebi o ye akuti kuna te siko yo banika ka tinda ka te apesa ka te donc eza moi pasi ko kende poto eza ka te muta kei poto déplacer azimba moko te to mona wa te belé batika mapangu batimba ndeko na ona poto akepe simbi bete famille comme regretter pour ne pas salaire bongo mutu soit déplacé place accueilli premièrement il faut s'habituer dans le comportement et sigazali deuxièmement il faut s'adapter à luka moyen à luka musala et le peu c'est moi quelque chose à revendre d'après 2 ans 3 ans 4 ans si peut l'autre la famille bon mo loba 3 tika moi c'est comme mbelé mais azobunda nous soupe à la réalité on s'est ressaisi azui et sindi a romo aider nous soupe akenda peka bofi tezate pour ma bende sikozanine batu ya kisasa bazana babulu trop ce qui muta déplacer na famille ba comme c'est charge à famille OK normalement c'est pas ça ba parents bandeko ba cousin ba cousine ceux qui ndeko na yo voyager botika e azala kimia azwa temps ya koluka ya s'adapter place azali après le reste viendra après bolandi bakinwa ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB biso na KNB tozolo bakaka ke soki mutabimi libanda ya mboka eza te kaka lakisaka keza na mbongo non boyebi situation ozo traverser kuna te ekoki kozala pa ke na libanda ya mboka maintenant na se retrouver te bozela rapé muke bo pesa rapé temps à se positionner comme ça à occuper famille to à occuper charge à tika na Kinshasa a eza te ke soki mutabimi libanda ya mboka mbala moko komi na mbongo mbala moko se retrouver eza ndengwana te faut bozala na compréhension ezala bandeko na biso baza pe na intérieur ezala kete mututu aza ala Kinshasa aza kaka na mbongo te Kinshasa pe eza pasi donc bo pesa temps na temps Kinshasa et l'équipe partout. Suite à décision gouvernement et où tu kozwa na conseil de ministre pour na banditisme notamment Koulou na la vol à main armée ba population ba sengi na micro ya KNB balandela beaucoup plus ba leader na bango par rapport à opération précédente. Kinshasa et l'équipe partout KNB to kiti na commune ya Matete kwa ko solana ba kinwa ba yebisa biso lundi conseil de ministre ezwa ki décision ya ko renforcer sécurité concernant ba Koulou na ndenge bazongi lisusu avec force ya ngwana to kiti na terrain pour na ko solana ba kinwa ndenge nini bayambisa ngwana to c'est pour nango mais le problème est que l'état congolais a ba mesure na yeme ba conseil de ministre c'est bien beau mais est-ce que et qu'on a appliqué réunion na bango basali conseil de ministre basali eza malam mais on est dans la sécurité et zalaka toujours on dirait que la sécurité moko organisée puisque okomona que non kuluna zalaka awa lobi donc kuluna zalaka wana balekaki bakangaki mais kuluna zalaka wana kuluna o baeba na quartier il faudrait que bango mo bakitana sur le terrain ko ke kolandela na ba place o bazaleli ko zuwa bango et puis ba transfert bango place o esengeli pona bango bazwa bango ba transfert bango place o esengeli ba po ba kuluna o baebani na zoko féliciter conseil ministre ndenge bazwi décision na za bien pour na renforcer po bazoko tusa biso ba population mingi bazoko même tira bandako forcer ba porte bazoko kota bandako yiba loko na bandako toujours on a pas surtout comme
biso na commune Kisasa kuna moyens ate bazo forcer ba porte bazo kota ndako yiba ba pare biloko na ndenge en tout cas sécurité nde ekokota makasi mais air ya corona pe yebani te ezaka ka ba air tardive te et monsieur za pe 19h à pas la place à molili okuta un peu na biscade moko yo moko comprendre te bako botro appareil bako sala une sengé ba sala mais tout le monde a qui non air moko pe na ba temps ba sala ba sécurité ba soda m so ko temps ba 19h bazo kanga ba inconnu bazo tame o bato bazo sala ba crime bazo kanga bango te to ba te phénomène que ça gani na sécurité on va sengé ba renforcer sécurité ba renforcer sécurité mais ba kanga izala eloko te so ba kangi simana ngo ba kangi lelo mutombo mo bomoni sur libanda lobi wana ndenge pete uto lobaki bazo mata bazo vima moni que non ah ta ba kanga lobi na ko bien po basi ba message déjà que non ba para muso ba za que non basi ba kangi mwana na ye akili susu kuna ko financer po batika mwana donc si ba para muso ba ba sebaka ke bana ba sala ba biloko wana ndi wana te bakate bolandi bakina ndenge bapesi ba point de vue na bango concernant décision oyo conseil de ministre ezwaki mpona ko renforcer sécurité en tout cas ko renforcer sécurité eza nango mabete mais biso tozokisa na gouvernement bato wana ya sécurité oyo boko renforcer basalaki fort ya kokitaka na baparquet usota basusi ate oyo eza penepene mpo bayeba koidentifie bakuluna oyo bazomonisa population mpasi po population econtinue kovivre na kimia Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa ce qui moi si a eu problème na mobali na ye et que ba kaboni bien te pour que à se venger ba préférer à kobimana ba camarade ya mobali na bango. Mbe magazine tokiti sur terrain to sona ba kinois par rapport à habitude moko za ke pa bana basi pa ba jeune fille ce qui a eu problème na mobile na bien ba soigner pour na ko prouver mobile na il faut kara akende ko bimana proche to na camarade ya mobile na boka ndenge to ko sona ba kinois par rapport à sujet wana jeune fille wa raisonnable wa zoba moi cité wana yo moko omi bebisa omi bebisa o jeune fille o tangi o zakena o tambola pe lokola mutu oko pouvoir mbali te celui qui ko pouvoir mbali OK ningo mbali suite que lingaka na entourage mbali nao wa vraiment éviter ba jeune fille lo basala bongeza la bien te on ezo pesa muninga choc na mutema elo ezoboma ba jeune fille Kinshasa baza show makasi ozomona mutu na mutu ana force ndenge nini amemela bolingo na ezo dépend na mutu mais eloko basalaka wana na oza ngana yo tozalaki mais otikinga okekolinga le même gars camarade babilo mso ezaka depuis ba nature pour non se comprendre parce que ninga mobile no oyo lingi wana azaka lokola neti mutu oyo azaka daya parti corps moko na mobile na yo faut que son azaka wana azaka semer ki ndeko ya mobile na yo des choses bimana aux comme yena mobile no ba créer le quoi attaque d'esprit et ba bilo kona lo ngana moni nzoto na yo ninga na ngasusu moni nzoto na yo afin de yesoka tiki yo OK linga susu nani alors zo ba bilo ko moko boye kitsa bana basi yesi ça bon un peu de valeur en moni ba qui t'a pris bolandi ndenge bakinois balobi na micro a KNB biso to loba ba jeune fille en tout cas comportement wana eza malamu te soki oza na problème na mobile na yo sola na soki omoni esimité kokende kolinga na entourage na ete eza malamu te il faut okende musika omoni te aussi la valeur esala kitoko te vaut mieux okende kolinga musika soki esimité na mobile na yo Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Rubrique Nabino Bokraka ya
selfie, kanga photo, seka mukepe buka kingo, tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka. Chaque 11 bakutanaki na TP Mazembe jeudi na stade de Martyr na cadre ya playoff ya Lina Foot. Pose ambiance regnaki avant match. En tout cas, match est bien, c'est bien. Soit Mazembe beti makasi na ko arracher ni là, mais azana victoire à wati. Ils sont supporters à Charles qui dit que victoire Mazembe zani. À cause de victoire mon côté. Le match s'est passé très bien. Nous sommes à Charles 11 contre Mazembe. Bon, j'espère, moi je suis pas ni du chaque club, ni du Mazembe, mais je soutenir Kakabaroumi Balé. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mais Mazembe a un avantage. Pourquoi après Bango Bazo Beta déjà compétition, haute compétition par rapport à Chad. Il y a une main, Maramounion se zara na terrain. Nasuka ya match ba supporters il y a deux équipes à réagir ça qui n'a mis pas à KNB. Voilà. Ouais, tu sais le moment parce que chaque a compliqué l'équipe amenée les belles mais ils sont vraiment que tu as été non à la belle de tu sais quand des matchs l'équipe Tarabiso pour gagner toujours Mazembe jamais en retard la biso dans la rawo donc on essaie de continuer à 2-0 donc tout dans sous na ba wala ba diverser wala ba kutu faut pas dorata 5 ko ba la pamba sima ba osoma sute Tunafurahi sana. Juu ya Mazembe atufurahisha 2-0. Tunachunga ndio vita. Ndio tunachunga tutamuwina. Yeye atapata 3-0. Merci Kinshasa na ndenge bozalaka toujours rebelle ya kolanda magazine na bino KNB. Olingola ta kitoko lokola ba présentatrice ya magazine KNB kende na avenue et à la numéro 21 chez Dorcas Confection Mami Bilema leader Kinshasa et l'équipe partout.